na biso te baebolinga mama Eliani tout j'espère que bolamuki malamu kokolo lelo abarize no maluka ibe toi bwe moyo j'espère que bolamuki malamu ngai pe sava nzambe ya mawala musinga na malamu ala musinga na makasi nyonso tu ndela ba toujours ke kolala kolamukeza ka habitude tete mo nzambe apesi biso pe ma ba molite bana kumisa nzambe ko pesa nzambe merci na basi na mokola lelo bozo mona cadre au place nazali ezali place mo pesa na komonela ngai te lelo bongo nazali na kati ya lopango na biso na ndako na biso o to bengi ambassade ya République démocratique du Congo o ezali bongo ndako na biso na kati ya mboka ya France tozali bongo le 1er mars 2025 mois de la femme toyebi ke na mois de la femme to célébrons mingi le 8 mars pour na kotalisa liberté et autonomisation au biso ba mama tozwa na kati ya mokili. Alors pour na année oyo mbula oya 2025 tozali bongo na mamilulu ebele to bongisi bongo makambo ebele na lopango na biso na ambassade na biso ya République démocratique du Congo na kati ya mboka na France. Alors ndenge boza komona to pesi bino bonjour to pesi pe mbote yango nde pesa makana kati ya mboka na biso Congo. Batu toza ko inviter bino nyonso bombe mabana papa, mama, bana, boya kotambola na kati ya ambassade na biso, bobo ko découvrir boye ba misala nini oye salamaka na kati ya mboka na biso Congo. Surtout bana babotami awa baye baka mingi te misala nini oyo biso to salaka. To koza na ba artiste belé, to za na ba artiste belé o ba saleli biso biloko boza ko mona peut-être bana nanu ba mona yango te. Bombe mabana, bombe mabama, bombe mabasi po ete basa nini baya ko visiter, baya ko découvrir makambo oyo salamaka na kati ya mboka na bango Congo. Ata to boti bango na mboka bapa ya kasi Aden na bango makila na bango eza makila ya Lumumba tala ndenge na boki itama lokola mama Denise Nyakero Tshisekedi mois de la femme tapesi bongo ba mama nyonso mbote belé pe longonya mingi na biso ba mama boyebi ete ngai wabino mama Eliani tu naza mingi moto ya makusa musala langa ezalaka makusa na yango awa role oyo nga na ko jouer ezali role ya juriste balobi na ngai ete mama yo kozala jury parce que yeto sito yebi na makambo kolamba bilubu nyonso to lambaka membala oyo yo ko jouer role ya jury otala pe bande ko musunde baza kolamba boyebi ke na mboka na biso ekolo na ekolo ezali na spécialité ya biloko oyo bango baliaka lelo le 1er mars toza bongo na bande ko na biso ya bandundu basaleli biso bilubu ndenge na kolongwa awa bokomona na kolakisa bilubu oyo bande ko na biso ya bandundu basali pe plat moko te kolakisa biso basali biso moins 5 plats oyo biso to kolia na mokolo ya lelo totala loboko ya bandeko na biso ya bandundu ndenge nini baliaka soki basali misili na yebite soki basali mikungu na yebite soki basali ngainga yo bachaka bicarbonate na yebite nanga la bino to ko yeba yango te ko découvrir yango nzela moko na kolakisa bino bokomona bilubu pe bokomona bandeko oyo balambeli biso biloko yango tango to banda kolia yango bokoyeba ke bandeko na biso na balamba ki biloko yango zalaki ndenge nini ngana ko bisa bino soki mungu ekokaki to mafuta elekaki to ba justaki yango toza ko benga droit d'entrée ezali tango za ko ya mama zo papa wana mama te eza na mois de la femme mois ya mwasi papa zo 5 € cha na poche so komi na porte au fouti pona mama et puis pona bana mbongo muke obe 30 € mama na ngai obe 30 € papa bima mwa muke yaka kotambola na mboka na yo Congo eza bongo na kati ya France mboka no Congo ndako no Congo ezali bongo ambassade ya République démocratique du Congo na kati ya mboka ya France tokutana na makambo mususu voilà, bana Congo na ota ko observer tout à l'heure, na ota ko présenter nos tableaux, na yebisa ki bino ki lelo et toza na mois de la femme le 1er mars balobi mois oyo nyo seza de Dieu na biso ba mama. Toza na ambassade na ota ko observer tout à l'heure. Tolobaki ke na makambo to kotala o to kosala biso ba mama toza na privilège ya ko lakisa ba talent na biso na makambo itali bilu e ko ki nga mama Eliane Kimusana ngani ni makusa. Alors tolobaki ke pour la journée ya lelo toza bongo na grand bandundu. Bande ko na biso ya bandundu ba ko présenter biso biloko oyo bango basali lelo oyo vraiment za spécialité penza ki na bandundu penza soki ba yami mopaya il faut na tuna ba moko
au présent parce que na bande de so ba nyumu pa ya bayamba kaye loko ya boy. Alors on est bon na zana mon côté na zana ba membre ya jury na peut-être tout à l'heure donc on déguster to kolia bon que ça les a déjà convoqué awa toza ko inviter ba oyo ba yeba quitter le 8 mars boya tam bozoya papa le pour les mois de la femme luka o sepelisa maman le 8 mars maman yaka na ambassade na biso na ndako na biso ezala ka kati ya mboka ya France. Donc merci à son excellence monsieur l'ambassadeur oyo papa na biso na mboka ya France awa Emile Ngoi afungoli biso ndako kota papa motema boboto afungoli ndako na bibo ya kosala activité na bino pour na mois de la femme à honorer biso ba maman le 8 mars le premier le 9 première dame le 9 mars et voilà. Bon alors donc ce qui est maintenant quand il y a dégustation maintenant on a la présentation bandeko basali biso do akolia ba présenter biso biloko oyo bango basali na mokolo ya lelo papa le 8 mars le 15 mars le 22 mars na le 29 mars tia moi le meya na poche zwa mama zwa bana boya na ambassade baya kotambola tokozana ba exposition ya biloko ebele bana na biso babotama bayebi te ndenge nini Kongo eza riche bayebi te ndenge nini mboka na biso toza na makambo ya kitoko. Alors ntango bokoya na bana avant mema bango na Kongo koyi na bango nanu awa bana bakodécouvrir bomengo ya mboka na biso Congo toujours. Voilà. Alors toza na bamembre ya jury ndenge bomoni biso awa nde balobaka toujours ata biso bamama baza papa aza na rati eza mois de la femme toza toujours na papa parce que biso bamama biso moko totambolaka toza moko toke mwa zigzag sikoyo soki papa aza awazongisa biso na alors tokoleka awa tokoleka so na biloko bonjour bamama nga naza mama Eliane Mitu bino mo boyebi na activité ya lelo nasalaka mosala moko na bino service de la providence mosala nanga eza kodate de 17 ans awa kaka na kati ya mboka na biso ya France. Alors naza honoré parce que baponaki ngai nazala membre ya jury na basi bakutanga déjà elo eza tour na bino elo eza mokolo na bino en tout cas na kosenga na bino soki bokoki kofungola biloko totala ndenge nini biloko bolambi boyebisa biso mpe te tuna biloko bolambeli biso mokolo ya lelo eza biloko nini po tokokoyeba yango te toyamba kofungola biloko ndenge nayamba mama lo oyo azali responsable ya protection de la femme na kati ya kongo mama lo ye moto azali présidente ya commission ya basi. Alors on a les présidente de la jury donc naza kabani ngambo kote de tambola na biko donc oui toujours la ça souvent na tango ne bino beaucoup sécurité bino mo pesa ba ko na bino et to ba bino banani peut-être ba nini to bodia ko to c'est une famille nous sommes une équipe. Madame Mbumba, Nazali, présidente de l'association Cris de veuves et des orphelins. Donc, nous avons veuve, c'est une Nasunga, Banina Navave. Et puis, deuxièmement, Nazali, présidente de la commission de gastronomie, de Coacof, donc, nous avons l'ambassade de Congo, République démocratique du Congo. Le lot est allé, grand espace, il y a pas de on a dit président, nous avons obligé de Zalawana, là il y a coupé sa couche, mais nous avons mis un peu de Makamamo et Zali. Voilà. Là, maman Blondine Nsoma, donc, nous avons prêté main forte dans la grande bande. Pour la Merci. Maman Yolande Tata, la présidente de l'association AKP. AKP veut dire Association Agriculture, Pisciculture et Élevage dans la ville de Kikwit, en République démocratique du Congo. Secrétaire général de la PACOF et puis membre de la commission de maman de la PACOF. Je suis la représentante de Grand Bandoudou. J'ai été honorée pour aujourd'hui organiser
cette grande journée agronomique. Et nous allons vous présenter tout ce qu'on a préparé pour aujourd'hui. D'accord, bon, c'est parti. Ok, déjà, là, pour moi, papa, pour son avis, c'est un vraiment à peu près là. D'accord, maman, oyo eza mbisi nini? Oyo ezali mbisi ya ngolo. Ngolo oyo biso nyonso toyebi. Oyo ngai nde moto asali yango. Ngai nasalaka mbisi na ngai ya ngolo. Donc biso toyebi ndenge kosukola mbisi. Kosukola yango eza bien mpo ngolo azalaka na mwa basalite mingi. Sukolaka yango natiaka mai nasukoli ape natie mwa vinaigre ou sinon natiaka citron. Nika yango mpenza bien ndenge tonikaka. Après oyo epuis ngai natiaka biloko ebele ebele te. Po nalingaka toujours totikala na ndenge bamama na biso bazalaki kolamba. Donc ngai bepisi na ngai ezalaka na kaka balegi bapoiro, ail, tout ça sont mélangé na niki. Natie mwa gingembre nde yango wana nasuzonaka biloko na ngai. Ezali boye nde lelo nakalingaki yango ya kokali. Donc ngolo ya lelo eza ya kokali. Eza ya kokali. D'accord. Bongo oyo. Oyo ezali ngai na basolo epuis na mbisa kokauka. Natiaki yango mwa ndambo ya mafuta mbila, voilà. Donc avec tous les ingrédients, donc voilà. D'accord. Oui, on va avancer toujours. Awa makayabu. Tulikali makayabu, sali sauce à part, na poivron pour tout relever le goût. Parce que la gastronomie, il faut savoir relever le goût pour donner saveur avec un mélange de couleurs. Parce que quand ça tape l'œil, ça donne aussi envie de manger. Awa la katikati awa, on a ici. Oyo ezali misilo, donc na français tobengi yango fougère. Donc ezali repas na biso ya bato bandundu, mais bato mosusu balamba yango na ngumba. Mais bato mosusu bayamba yango na ngumba, mais biso na bandundu toyamba yango plus na bicarbonate. Donc awa ezali kaka misili na mbisa kokauka. Zaka na mwa tomate ya mbuma, ça dépend moto ndenge azonamba soki olingi otie ndambo ya tomate ya mbuma na mafuta mbila na bicarbonate. Donc on met rien, donc on met que ça. D'accord, maman. Est-ce que vous posez ça pour directement ici que la Bien sûr. Voilà, nous avons la table d'administration. On la sieste. Merci maman, donne-moi une signe. Merci. Ah, ça, on est là toujours. La katikati awa, on a la première licence. On a le bondo, on a bien on a du carbonate, on a mafuta mbila, et puis c'est moi qui y a un petit caca, il y a un kukauka pour relever le goût. Si tu es maman, c'est pour que tu as fait tout le monde. Merci. Merci maman. Où tu l'as fait comment tu l'as fait maman?
eza biloko ya bicarbonate toliaka yango mingi na semu lokwa semu eza te ngai nakolia yango na makemba kotokisa mais soki mpo olingi kolia yango na kwanga ça dépend. Zaza, você está muito tempo. Quando a montagne a relation que vous avez fait, la plus connue se présenter, je vois ce que vous faites la spécialité à Grand Bandou. Spécialité à Grand Bandou, les amis ici. D'accord. Merci. Merci pour la salle de salle et puissance. On a un an pour les blocs après. Merci. Donc ça dépend de tout le monde. baservenga na bandeko na biso lelo nakokende kolia biloko ya Grand Bandundu. En tout cas, maman, merci beaucoup. Hein? C'est bon? C'est bon ou... Son Excellence. Ça va? Ça va. Le Grand Bandundu. Maman, ça va? Désolé. Ça va? Ça va. Quand tu savais, c'est que tout va bien. Hein? Tout va bien. Ça va? Voilà, là, nous sommes toujours dans la continuité de la semaine que nous avons à l'ambassade, pour nous, son Excellence. Monsieur Emile Ngoyi, wana uti kokota, tozokende koleka sikoyo na table. Biso ye wana papa na biso na kati ya mboka ya France. Ye wana son Excellence Monsieur Emile Ngoyi, tozoleka sikoyo na kokota banda kolia. Vous allez à tout à l'heure. C'est bon?